Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Mwasi ya bongagao na moyibite na milangwa te na lokoso te. Mwasi ya bongagao na via loengete ma sœur na via bitumba te o ayaya na via lokuta te. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce qu'osa bonheur ya mobali na yo ou osa malheur ya mobali na yo? Nzambe akotuna yo un jour. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce qu'osa bonheur ya mobali na yo ma sœur ou osa malheur ya mobali na yo? Nzambe akotuna yo un jour. Mwasi ya bongagao na moyibi te na milangwa te o ma sœur na lokuta te mama ye. Mwasi ya bongagao na via loengete ma sœur na via bitumba te o mama na via lokoso te yeah. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce que ça bonheur ya mobali na yo ou oza malheur ya mobali na yo? Nzambe akotuna yo un jour. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce que ça bonheur ya mobali na yo ma sœur ou oza malheur ya mobali na yo? Nzambe akotuna yo. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé Nzambe apambola bino bisika noso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Nzambe apambola bino bisika noso bino bozwami o bozwi libaku ya koyoka ndeko na bino. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu y es boseke likambo ezali. Bien-aimé vidéo sûrement si vous moni yango, si vous moni on a ba réseaux sociaux et ça li pas si bien-aimé maman moko azako yiba. Maman moko azako yiba na kati ya supermarché. Oh azako et puis azako yiba na sac ya moninga na ye maman mosusu. Bien-aimé zamba za pasi. Yango to yemi na nzembu, mosa bongaka na moyibi te, mosa bongaka na milangwa te, mosa bongaka na lokuta te. Mosa moyibi ezali pasi. Mosa lokuta foye kozala bien te. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mosa milangwa, bien-aimé même nzoto mosa bongaka te, bongaka na milangwa te. Milangwa ebebisaka nzoto mwasi. Moto na Nzambe a solo la. Oh bien-aimé dans le Seigneur, moi si à loyenge, moi si à vie à loyenge, moi si à ba sortie inutile, bien-aimé, eza pasi moi si à bongo. Bien-aimé, moi si à bitumba. Oh, moi si à lela bitumba. Bien-aimé, eza de milimo eza na kati ya moi si wana. Foye kozala bien te, ye moko pe vini kozala bien te. Tolobi sounini, moi si à leur koso. Oh, moi si à leur koso pasi. Okosuka na kindumba, okosuka na moyibi, okokoma lesbienne, okokoma na bavimo ya kosakana te. Ya mabe makasi. Ya on te dit que Nzamba lobaki c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ya on te dit est-ce que ça bonheur ya mobali na yo ou ça malheur ya mobali na yo? Mais bien aimé dans le Seigneur, avant to bondela, avant to passo la makomi, bien aimé to tano vidéo ya maman ou azako yiba. Azako yiba ndeku na ye mwasi na kati ya supermarché. Et ça li passe pe ça li mawa. Bien aimé to landa vidéo ou ya preto zonga au nom de Jésus-Christ.
mwasi ya bongaka na moyibi te na milangwa te ayaya na lokoso te. Bien-aimé za pasi bomoni video oyo pesi pasi pesi souci komona mwasi na vie ya boye. Bien-aimé balobi mwasi nde atongaka mokili, mwasi nde atongaka mboka. Mais soki basi lelo bakomi boye mboka kotongama ndenge nini? Mwasi nde apesaka éducation malamu. Bien-aimé, bien-aimé, mama nde ayebaka komase mwana. Lelo so biso tozana ba forme ya boye ezali ba mama. Bien-aimé, so oza ndenge oza ezali mama. Tango botami azo sukola yo, azo mase yo. Oh, tamso papa za na musala, tamso papa za na epete, mais mama zo sala na yo, azo pangusa yo, azo meka kotambusa yo. Oh ba mama nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Yango Satan aitilizaka ba mama bana basi pa kuisa mokili. Tela mosiso akomi boye, ata banzalango, mama sala ta formation. Yango bien-aimé na moni na bondela. Après tout passo la makomi, tout pesa ba mama conseil oya miyibi. Bien-aimé, nga na epi ba mama pe belé ya miyibi. À l'époque, ba mama ebele. Baso ki ni koyiba na ba magasin koteka bilamba. Ba msu tilelo bana ba même makambwana. Osana beso ka tamso préparer les au moins zo botama. Ezana ba sero ki ni komona akosalelo pe na les ba valise ba bien malaki. So mwana wana sula ta bilamba wana. Boka matelelo bozana bana bazo boma batu. Boka matelelo bozana bana ba koma ba mobulu na kata ba vitrine. Boka mwate bilamba no lisaki mwana wana tango botamaki. Bien-aimé, eza pasi. Yangona bondela na kombo na Yesu Christo. Éternel Dieu des armées, papa merci. Merci nous telemisa biso papa na but moka ya ko édifier bano ya yo, bazonga na maboko na yo, balonga na makambo ya mabe, bakapa na pe na batu ya mabe, papa bakara makaka na yo nzambe. Pour ceux qui le écoutent bango na mabe, bako kende lifelo papa. Yangona tiki message na maboko na nzambe, ote ya ba mama oyo bazalaka lokoso, ba mama oyo bazalaka miyibi, ba mama oyo bazalaka mobulu na via loyenge na via milangwa papa. Bazalaka lokuta papote ya ba mama wana bazala ba vraie femme ba papa bazala ba vraie femme. Et on a dit message na maboko na nzambe que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé, osana adresse ya bien. Ah, pembe na pembe, vérité de very révélation de reva uniquement pour na bat to Yesu akufela. Bino meso kiso akufela yo olanda kaka Yesu Kristo. Olanda muta mokilité. Okopesa place à Yesu Kristo pa ya mutu mokote. Bien-aimé po moi lobaki maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Mutu mokote azwa place à Yesu na bomo na yo. Ba faux pasteur wana te. Bien-aimé na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà bien-aimé au Seigneur. Bomoni message image ya mama oyo aza koyiba na kati ya supermarché et ça les passe. Moi c'est ça mutu moko bien aimé, il faut ça la douce. Bien aimé, moi c'est ça mutu moko alobaka mingi te. Bien aimé, moi c'est ça mutu moko azalaka toujours joyeuse. Bien aimé, atena ndako ça ne va pas, mais moi si asopesa mobali na esengo, asopesa bana esengo. Moi si akanda, moi si ya mobulu amemaka désordre na ndako. Moi si ya mobulu amemaka sanga na ndako. Moto na nzambe asolola. Bien aimé, ata papa azandenge nini, mama fokitaka. Oh, bien maman fokitaka. Yango tokotanga verset moko na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, na Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse chapitre 2 verset 18. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes et puis je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre verset malamu. Bien aimé, pour ceux qui n'ont essuyé en côté na komona malamu te na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Là. Bien aimé, tout ça na Genèse chapitre 2. Bien aimé, dioka verset ou bien. Je lis verset chapitre 2, verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ndekonanga ya mwasi, Nzambe abengi yo aide semblable ya mobali. Nzambe lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Abi akosale la mobali aide semblable. Aide semblable. Oh maman nangai, moi si vous avez un occupé, le mi basse belé ba balate, basse belé ba divorça. Bien aimé naïbi que mingi bogolo ba ma be mi bali. Voilà naïbi
na kozongela pe ba papa lelo nzolo bena nanu ba mama to kozongela pe ba papa na kombo na Yesu Kristo bien-aimé ba mabale belé kufi pona ba mama bien-aimé mama soko za kanda libala ne kovanda bien te mama soko za lokuta libala ne kovanda bien te oh bien-aimé na le Seigneur mama soko za na via milangwa o mema désordre na ndako bien-aimé loba papa sala bongo mais maman ko sala bongo te pamba te nzambe akela ki oza aide ya mobali yo oza na pona kolambela mobali na yo pona kozwa soin ya ndako na yo soin ya bana na yo mama mais soki ozozwa yango te na kozwa yango okotinda papa libanda pamba ndeko na ngai ya mwasi yo mama mobimba ka ba muziki yo mobimba kaka milangwa yo mobimba ka mama mobimba okene kolongola bilamba nyonso epai ya mobali mosusu aza mobali na yo tata yo mokoza na respect ya nzoto na yo oui ou non moto na nzambe aosolola ba mama soko ozana mama moko douce na ndako bien mo ozala na esengo so ozana mama moko ayibi losambo oh bien me asambelaka ndeko na ozala na esengo mais soki mama azana via ba camarade oh via milangwa oh mama na ngai bano kobebisa nga nazana ba témoignage omona papa za muta désordre mais mama za muta kimia omona bana bakozala kimia bana bakozala kimia mais ceux qui papa za kimia maman za muta désordre bana bazana désordre mais ceux qui c'est peu plus grave maman désordre papa désordre bana bouluyeke c'est terrible dans le baka vomi mwana ke komi bébé ni libana pa ba camarade ke yo maman to papa mto bébé si mwana na yo nzamba otuna yo bien aimé maman za aide semblable ya mobali moi si so na vie ya mabetela mama oyo mama mukolo ata ba pasi yango okene koyiba ndeko na yo ata pasi eleki ndeko ozoyiba wana oyibi pe te ndenge nini azoyaki mbongo wana peut-être pe ndeko ozoyiba wana aza moto ya misala mabe ozwi mpoko mimi na ndako eza pasi ndeko na ngai ya mwasi tala mama aza koyiba mama aza koyiba mwasi soki aza koyiba c'est que désordre koti na mboka yango ba faux pasteur na l'église na bango bâtiment ba etilizaka basi bazwi basi na bango pe bakomisa bango ba pasteur bazwi basi na bango pe ale batie bango liboso pour moi ça ezalaka kitoko moi ça ezalaka séduisante pour séduire pour mbongo ekota soki aza te moso kosala wana après le bleu baotia mwana na bango nzambe aza na kati ya makambo wana te yango pe moni banganga batilisaka basi na bi basere belé na bakini même na Europa batekaka ba semence ya mibali abimina yo akozwa préservatif wana akosala effort bazana ba prema ko beto ko bosse na préservatif wana akozwango batekaka yango diabetisaka basi batémoigner chez belé na ba réseaux sociaux basi basala makambo na bazo témoigner mama kozala bongo te mama zala mwasi ya libala lokumu ya mwasi eza na ndako ya libala atoza kitoko ndenge nini ndeko nanga mwasi atoza kitoko ndenge nini mais soki oza ndako ya libala ndeko nanga mabe malamu kanga motema nzambe akosunga mais soki mpe mabe leki nzambe so nga kabola bino kokabola bino menga nazotindo kokabona te bene babiso bafrère JF nayebi te soki mobali no azali mobulu kwanga. Mais un jour, nazalaka na kisasa na maman Françoise. Maman Françoise azoyebisa maman Françoise. Alobi na alobi, mama wana ameminga na makolo na ye. Bokilo nanga. Oh, ameminga na makolo na ye. Azoyebisa Françoise abi, mama. Po Françoise a mwana suka. Abi, mwana nga suka. Papa ata bimi kulandaka ete. Ato yoki na mwasi kokende ko bunda te po yonde mama ndako. Zelaka papa na ndako. Ata mabende ni koswani saka ete pesa na de biloko kolia. Oh quelle grâce. Siko lokwa nazaki painga na sepeli na bioyoki ya. Ko deranja nga sute. Mensuki zaki conseil motuya. Ezaki conseil motuya ba pesa ki maman Françoise. Bato ba yebi biso ba yebi. Maman Françoise ayo kinga na mwasi tona zaka na mokili. Jamais ayo bitumba. Misuki basi bazo benge ba ofinga ye. Mona kati neka téléphone. Akoswani sapengati. Oh bien aimé, na kisasa ba retrouvaka mwana monga na bota na famille ba maman Françoise. Bien aimé ba récupérer mwana wana. Ba bengi maman Françoise. Maman Françoise atili pe ko yebisa nga ete atinda kambonga bibo garder mwana wana atinda kambonga kolia. Bien aimé mukona yoka kango. Oh, na fuka malaki maman Françoise. Bien aimé, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur.
yango moni mabe malamu tozakaka parce nga moko nde nazalaka ta na kei ta na kozonga na bino kozananga na kimia lelo moni nzambe pe abongolisanga motema mama Françoise akoma na kimia ndeko nanga mwasi komoso ke no bundela mobali siki mobali ngopasa mobali na yo te mobali oyo ayo kobundele te po aza ya yo bandeko nanga basi na kotanga verset mosusu bien aimé nazali na Proverbe chapitre 14 yolo tokotanga wa na Proverbe chapitre 14 Proverbe chapitre 14 verset 1 je lis au nom de Jésus-Christ. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Oh bien aimé, moi si ya motuya, moi si ya mayele, moi si ya bwanya abate la kanda kunaye. Mais moi si ya bojoba, moi si ya bolole abebisa kanda koyaye. Ko soane sa mobali. So bandi ko finga mobali ko ennemi na yo. Bandi ko sasa mobali. Oh mutu na nzambe au solola. Mobali ko vanda te, quel que soit le problème, akokende. Ndeko nanga mwasi, yebaka komikitisa, zala mama. Yeba ko solola na papa. Ataza mobulu ndeni enjo kotika. Bis ba témoignage bango yo ba frère JF. L'autre koma mobali mwasi moko. Quelle grâce! Quelle grâce! Bien aimé. Nzambe asalama comme nangonga na ye. Moi soko zo place ya mobali te. Mobali zo gangelo azana na A, yo soko maki na W, ngo koma na Z. A. O matisi voix. Non, maman za bongo te. Moi ça me la cigarette te. Ba sale le moment so appelle na diamba o mela. Ah yo moi si maman. Pelle si cigarette. Ah yo maman vraiment. Na monoko komi solo a cigarette. Moto na nzambe a solo la. Minu pene se saucer bébé. Yo maman. Yo maman vraiment. So bandi ko mela masanga. Ah. Yo maman. No so bébé sa nsoto na moi siti. Moto na nzambe a solo la. Wana milimo nino zana ngo ser na ngai. Talelo maman azekene ko yiba ndeko na ye. Kamso bozo yiba nganga. Kamso bozo yiba satan ye moka bonga na ki mwasi. Kamso bozo yiba pe kako ya zalaki nango pale sabano ya ye. Est-ce que vino lobi uza malamu? Foi na yo uza la malamu. Ndeko nanga mwasi. Yoka verset nous otanga on a Proverbe chapitre 18 verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé Yoka. Celui qui trouve une femme, voilà, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ndeko nanga mwasi, zala bonheur ya mobali na yo. Zala bonheur ya ndaku na yo. Zala bonheur ya bien aimé ya famille na yo. Zala bonheur même pour na nzambe. Baso babanga ka nzambe nzamba lingaka bango. Baso babanga ka nzambe bazaka plus puissante même que mibali. Parce que basi bazaka na douceur moko boy. La plus soit bakisi bon nzambe. Na tala ko yanga maman Françoise. Tali pena tena na mère. Abi moto na nzambe sier ngabité. Oh mystique petit na ngai. Quelle grâce. Nanda ko ambiance, ko seka, ko beta ba G6. Bino bo beta G6 quand. Bo solo la quand. Beaucoup de gens n'y a on empuku nanda. Et ça n'a pas foyer misusu bien aimé dans le Seigneur. Donc moi si à foutre à loyer, mon bali à ou soit mon bali à foutre à loyer, moi ça soumra tam sous bloc à olia. Si moi ça sous bloc à olia, mon bali pas bien bon côté. Et c'est au cabo la bongo, mon tam tout bongo, mon tam tout tâche d'ailleurs. Mais les balles que nous sikate. Bien aimé, beau sangisa. Donc dès le départ déjà, beau sangisa, beau à l'ensemble, ou beau allez compte moko ya famille, moi c'est dans mon bali, voilà. Ou vous avez un compte et puis compte moko bien makambo ndako. Donc ou vous savez quoi nga na zo carte nga na pesa nga maman Françoise. Pour nga za muto ba sorti ti inutile ba buzo bate. Mbongo na sala rapona na bango. Daka maman pesa nga mbongo nga essence ya semaine. Pesa nga mbongo nga café. Bien aimé, ils vont se diriger mbongo, zo emdinga salaka et puis elle le fait tellement bien. Il y a un couple, ceux qui, moi, ça n'était pas la frère Tanguy, il y a ça posé. Frère Tanguy, il y a un moi, si frère Tanguy, moutou, à foutre à ma cambouillon, parce que frère Tanguy a ça dépensier. Voilà, on a ça dépensier. Mais frère Tanguy a ça posé. Voilà. Il y a un maman Violaine, a tiqué la papa ma cambouillon, quelle grâce! Et pas frère n'a pas ligne pareil. J'ai mon raza, on a ça ma camboutou. Et puis frère Nanga Patrick Ena
kuna ko mos na yasala na banki do mos na yima ma misolo bakuna ba partage rape kitoko mobulute kimia te kimia mobulute kimia bile nanda ko harmonie ezala joie ezala papa pe linga mwasi na yo mwasi suka boete papa pe bakanga maboko pe mabe ekotinda mwasi libanda ekotinda mwasi apana kotonga yo ekotinda mwasi na muyibi ndi mwasi azoko yiba comme so pour aller saluer libota na ye eza pasi bien aimé na kotanga verset moya suka yo ka verset moto kotanga wa pona ba mama lisusu naza na Tite chapitre 2 yoga verset kitoko na bana na verset 3 j'ai lu au nom de Jésus-Christ dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner aux excès du vin, voilà, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux souhaits domestiques, bonnes, voilà, soumises à leur mari, voilà, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ba mama ou bozala mwa boania, bosungaka ba mama misusu, surtout ba mama bolekaka na ba réseaux sociaux. Na mona ka bino ebele, ba musu boyaka ka kofingana, ba mama ebele, surtout mingi bozana ba Paris kuna na ba Hollande. So bofunka réseaux sociaux ko wana vine mobimba afinga nika muninga mususu. Wa musu pe vine mba finga nika do ba mama nini ase ba mama. Ngaka moi quoi. Est-ce que vous avez maman vraiment? Est-ce que vous avez maman? Est-ce que mibala bino basa na autorité na ndako na bino? Mobali faut na autorité na ndako na yo. Moi ma femme ne peut jamais faire cela. Na bête les kofi na mesa. Maman qui mbala moko. Comment yo papa? Et puis basa on peut bosara soit disant na mibali andi ko finga no baninga no basi, ba ntutu na bango, ba nini, bose pelé na ba réseaux sociaux botondi. Vous avez ba maman oyo ba isika bébé ba maman luka ba soule baoba bango ba yaka koteya bango ba yaka koteya oh bandiko nanga basi vraiment nzambe apambola bino botala il y a deux femmes dans la Bible, une femme à côté qui Satan na vie na bango c'était Ève à côté qui Satan nzamba bengana ki bango na jardin d'Éden, mais l'autre femme oh c'était Marie. Il y a côté ça qui Jésus dans la famille. Alléluia. Même qui bonzambe dans la famille. Alléluia. Sœur nanga même bonzambe dans la famille. Même bonzambe comme même satante. Boka bona mobali na yote mama. Lobi ko so mobali mo tam so so bote ki na mos namba no boso. Mobali yo baby solo bana. Moto na nzambe au solo la. Eza makambo salema ke bele. Na so bonde la pona yo nzambe batela sero ala ndi mission oyo. Pese mobali ya malamu. Pese motema malamu ya ovana mobali na ye batela pe frère wala nde mission oyo pese motema malamu pese pe mosia malamu po bavande longo Satan yo kasoni po mission ya Satan apanza mabala mission ya Satan basi batelengana basi bakoma kolanda ba Satan basi bakoma kolanda ba musique basi bakoma bafana kwita bato mokili oh po Satan utilizaka bango tala mamonde yake koyiba yango papa batela mwasi sernyo so alande mission oyo batela ya vana soka bala te pese libala o nzambe soka za divorcer limbi se pe pese libala avana na kimia so baza mobali na ndako pesa bango kimia pe loboko ne zinga bango na kombo na Jésus Christ. Amen. Ma sœur, mon frère, je t'aime tellement, je suis obligé de venir te prêcher la parole de Dieu pour que tu sois heureux, mon frère, pour que tu sois heureuse, ma sœur, dans ta vie et dans ta maison. Et après la mort, toi et moi, on ira au ciel. Binono danso. Ba Congolais nyonso to ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais a solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasi. Soko ozali Congolais a solo okokiko zanga mokolo moko te e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo yango wana talobi yango foko talaka Congo dialogue tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te otalaka pe kaka Congo dialogue tembete ya soki ata nazali Congolais so ata bamendele ki bakoki kotala congodialogue.com